Jésus-Christ, pain de vie, Jésus-Christ, le véritable pain, Jésus-Christ, le pain qui donne la vie. Tous ali bongo na Proverbe 30 na série na biso ya mateya. Toza na période ya la Pâque, lelo pratiquement toza période ya Noël plutôt. Biso nga pratiquement comme Christ na fêtaka Noël te, mais lokola toza na kati ya système, tozo constater pe tozo souhaiter ba oyo bafeta yango fête malamu. Na réalité mwana na Nzambe solo afetaka Noël te. Alors Bible ezoyebisa biso ke bana bazali ba flèche na maboko ya chasseur. C'est-à-dire papa nyonso azali chasseur, nombre ya bana ye aboti ezali nombre ya ba flèche. Soki ayebi koajuste ba flèche wana, soki aza na 10 bana aloba na 10 flèche, soki ake na 10 flèche na zamba ope na bokila, soki atire malamu akoki kozonga na 10 nyama. Alors mpona kokanga banyama faut koajuste yango malamu. Mais eloko etindi nga na sala mateya oyo lelo nazalaki pa moto pamba tozotala match Manchester obeta na Newcastle, tozali mwa bakongolo ebele, discussion ebandi ya masolo, tomoni sikoyo ke bapapa mingi balobi baza ba athée, balobi balingi Nzambe te, donc baza na spiritualité te. Alors l'homme, dans l'homme c'est le spirituel. Alors soki yo papa oza na spiritualité te, osambelaka te, oyebaka pe te ke Nzambe azali, bana na yo ozoteya bango pe te ke babanga Nzambe, bakende pe l'église, alors oza papa moko mawa mingi, oza papa moko kopebisa vie ya bana na yo, oza papa moko inutile na société. Yango moni Nzambe atienga à cœur na partager moi message oyo. Tozokende na mokanda na Job premier, tobandi na premier verset, je crois il faut que ça sorti na 5, Job 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et tournaient tour à tour un festin, et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était fini, Job appelait et sanctifiait ses enfants, puis il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Bible le dit, Job azaki na coutume ya koagir, ya kolela, kosenga pardon, na ntambo ya bana. Et lelo o na diaspora, naza na poto tamulai, donc tamulai, na kopesa précisément tante mais tamulai. Donc 2 décennies, ou 3 décennies, ou 2 décennies et demie, nali awa, na ki jeune, na boti, na kompe na bakoko, na tamboli bamboke belé, na zongi Afrique plus de 25 fois, na moni ke na ndako nyonso poto bana problème à bana. Soki eza na bato balobi ke baresir bana na poto likambo te basala hypocrisie, mais na ndako nyonso toza na problème ya bana. Problème nini toza nango mingi ya bana eyali problème eloko ya liboso culture. Touti na Afrique, mwana voisin aza mwana na yo, papa voisin aza papa na yo. Na Afrique toza kovivre en communauté, en famille, okolonga na ndako ya numéro 1 kolia na ndako ya numéro 4. Mais toye na poto toye kokuta na poto eza vie ya kobatama, vie ya mite ya mabe, vie ya sans respect. Omona mwana voisin azobenga papa moninga na kombo Willy Jean. Alors mélange ya culture ejwaka mingi na moral ya bana. Alors lelo oyo balobi bana baza ba flèche, bana bazali eloko fo biso to encadrer. En réalité bana ba vivaka o biso tozosala. Alors lelo tozomona nini bato ebele aza mwasi
abengani mobali azochangeaka mibali na ndako na ye, azokotisaka basi na ndako na ye, ou bien azokotisaka mibali na ndako na ye, bana ne baomona en réalité bana na biso barefletaka makambo oyo biso tosalaka, makambo oyo biso tosalaka bana bamonaka yango, e bana bakopiaka makambo baparent basalaka. Kokanisa te ke soki yo papa ozobeta kula na miso ya bana, bana nyonso bakoli bakosala yango te, bakosala yango mpo bayokaka yo, bamonaka yo. Alors eza mabe mingi na baboti osalaka makambo mabe liboso ya bana, oza mama okotisaka mibali bana no basi baomona kokamwa te bakosala yango, oza papa okotisaka basi obetaka kula oyibaka osalaka mabe bana no bakosala yango olingo linga te. Awa bible ezoba Job abandaki kolela mpo bana na ya mibali na ya basi babandaki kobima bazokende omela bazolangwa. Eza na bana mosusu, eza na bamama mosusu bato esi bayebaki bana na bango bakima na social, bana mingi mpe bakima na social eza mpo na direte oyo bakuti na ndako. Papa aza kategorie alobi na ndako na ngai naza chrétien mini jipawa te, kokotisa bafrende te, bakamarade no basi ya mibali baya na chambre no te, okozonga na ndako na ngai 18 foza na ndako. Mwana oyo akoti na ndako ya ndenge wana, oyo aza na milimo mabe, oyo azali mal encadré, akolinga ndako wana te, akokima na social. E bible pe ezoloba bato basalelaka nzambe ya solo ntango diabolo azoluka bango. Soki aluki papa azwi te akokota na mama, soki azwi mama te akokota na bana. Bible ezoloba awa Job azali kobanga nzambe, azalaki intègre na bafils nyonso ya Orient, mais malheur eyaki kokota na ndako ya Job a partir ya kosambela na ye. Boyebi histoire ya Job, le même jour akoperdre batroupeau na ye nyonso to ya babrebis ya bangombe, le même jour bana wana nyonso bakokufa. Soki lelo bokoloba ndenge nzambe abeti ye, pourtant ezalaki bitumba azali koleka nango. Pe lelo oyo tokomona ke bana mingi oyo bapapa na bango basalelaka nzambe ya solo, bana wana baba victime ya bangi, ya muyibi, ya kindumba, parce que badémon oyo bapapa na bango babenganaka ezongaka epa bana. Alors awa nalingi beaucoup plus kobenda baparent matoi ke bana baza baflèche, bana bakopiaka makambo biso tosalaka, bana fu kobondela mpo na bango, bana fu kodialogue na bango, bana fu koprotege bango, bana fu mpa kosalaka makambo mabe na biso ya bana parce que bakokopie yo. Lelo oyo bamama nyonso babengana mibali oyo bakotisaka mibali na ndako bamario, okomona bana na bango nyonso babeba. Bamisu bakozala mwana asala negi ndumba abimaka ne libanda te akimaka te, yoka ye ngakuti nde na yaboye nazalaka mobali te, mwana na ngai aza na ndako, mais aza na ndako leka abimaka asalaka nini? Tala elateli ya mwana na yo, tala comportement ya mwana na yo. Eza na bamisusu bana bomona babimi libanda, bano babimi libanda na bano batikali na ndako, elakisi teke oyo bakie libanda baya mabe oleka bo batikali na ndako, elakisi te non non non. Problème yali bana ezali problème ya société, bana bazali futur cadre ya lobi. Mais soki bana na biso oyo toye na diaspora surtout congolaise, partout ba congolais baza les derniers, partout bana ba congolais bazo si savement classe te, bana ba congolais bazo s'intégrer te, bana ba congolais bazo se distinguer te, parce que komona bana ba congolais faute mingi za biso baboti. Tomema kope na ndako bana bazo yoka bazo mona, tomema makambo ya isaper, omona même mutu azaki na Afrique atika kolata bien ta komi na poto aninga koma saper. Akobebisa na bana omona bebe ya muke oyo tosomela bilamba ya Armani, bilamba na leo zoto tosomela mwana aza bebe, mais bana ba bebe ba griffe na bango ezali papa et maman, ba griffe na bango ezali ya bana yali. Pourquoi yo il faut que le côté ça mona na haute couture entre temps boyebi ke bilamba nyonso tozolata bato basalaka yango eza ba pede. Alors Bible solo que tout est sanctifié par la parole. Est-ce que les sombaka elamba? Est-ce que bon de la raponango? Est-ce que les limo o bazotia na kati? Quand ils ont mwana no muke, olo memaye na bakutiria bana ba papa et maman tout, yo zo mwana zo meme na Versace, ozo mwana zo meme na Vivien. Est-ce que les limo za na kati? Alors lelo o biso mo toza victime ya kobebisa bana biso. Lelo o biso bana ba congolais, komona bana biso za rara ba ke na université, bana biso bazo bota avant, bana biso kutu ba komi même ko kima ba congolais ko kende na ba milieu étranger tout simplement parce que na ba communauté na biso toza organisé te. So que na ba communauté ya ba ivoirienne, ba communauté ya ba camerounaise omona ba kutanaka ba sangana ko bala na bango ba bala na biso bango na bango. Mais biso bana na biso to encadrer ka bango te,
omona mama zo kende réunion même ma famille amemaka bana te bana bayebani te bango na bango normalement ba réunion wana yali po bana na biso bayebana babala na bango mpona consolider famille bien aimé lelo oyo toza na problème bana na biso bana balabala bana bakongole basindi minuki bana bakongole bazoteka drogue bana bakongole bakomi babandi bana bakongole ya basi bazosala kindumba bazosala makambo mabe kotema bavitrine parce que biso bamikolo toteyi bango te biso bamikolo togene mpona bana te toleli te bible ezoba Job na ntango nyonso bana bazalaki libanda azali kogene azali kolela. Combien de fois yo papa yo mama olela déjà mpona bana na yo? Combien de fois yo papa yo mama oloba mpona bana na ovanda na bango? Mingi tokoma koganga kobeta bana mwana yo kaka na kobeta te mwana yo kaka na koganga te mwana aza mwana lokola mundele mwana abotami akoli akomona lokola yo uta na Afrique c'est un mundele. Alors mundele ba dialogue na ye ba solo la na ye talisa ye mabe na malamu et puis ba net oyo ba musique oyo bazoka nesa bino ke ba Shakira ba Beyoncé eza ba démon ya basi oyo ba ye na kati ya kokota na net mpona kobebisa bana na banzembo na bango na elateli na bango. Même ba dessin animé eza ba dessin animé satanique lelo eza ba dessin animé oyo bana bazotala ezokota na monde franc-maçonnique. Alors esengeli na yo papa ojenaka mpona bana na yo osololaka mpona bana na yo ozalaka bien protéger bana na yo kosala eloko moko mayuya te po bana bamonaka bana bayebi. Alors bana le bazomona ke yo traitaka makambo moyibi yo traitaka makambo kindumba yo traitaka makambo drogue ye mpe akosala yango. Alors eza na mobali moko moko mosusu oyebi bato bamataka na ba 4e étage azokati na 17e étage azokatisa na étage na bagratte-ciel akatisa na ngambu kuna likolo ya singa balobi mutu yango mokolo wana akomata akokatisa singa na 17e étage me ozala na mutu na mokongo. Alors mokolo yango bakamera nyonso ya monde eza kofilme événement wana mais lere babandi kofilme mutu wana azokatisa likolo ya singa donc aza na 17e étage azongaki na 17e étage akokatisa nzela batie singa likolo fo atambola na singa wana na mokongo wana cameraman lere abendi nani aza na mokongo mwana nde ya liboso do tata na mwana elongi ekokana. Pourquoi mwana wana amataki na mokongo ya papa na ye na danger? Parce que mwana wana akwayaki na papa na ye. Mwana nyonso to akwayaka papa oyo ozoloba ngai nayebaka le barefulanga mwana nga mobali mokongo mosusu bazobeta bale titi nalali na fenêtre parce que fenêtre chambre na nga na masina ezali kopesa directement na entrée ya ndako donc azobeta na bakabali na bakamarade nazobisa omoni papa na biso ndenge aza wana barefula ya kozonga lera kozonga akomema biso surtout na poto. Donc nga nazalaki refule lipapa kutu eza ya malunga te nalali pongi nzala me nayoki na fenêtre na nga mwana na nga mobali azosola na bakamarade nazobisa papa na biso ndenge aza wana azozonga poto soki azongi akomema na biso epesaka nga courage parce que mon fils croyait en moi abandi koyebisa bakamarade na bi papa na biso akozonga poto mpe akomema biso mpe esalama mpe lelo akoma kokende kozonga mwana nga oyo ya liboso ya métier. C'est-à-dire que mwana na nga abandaki kokroye na capacité eza na kati na nga soki eza na moto ya liboso akokroire na capacité na yo eza mwana na yo mais yango namonaka bana nyonso to ya bapaster soki nde oza paster ya solo omona diable akotombokisa bana na yo peut-être baya église te batombokela yo parce que bana wana so bayebi vision na yo bakozala likonzi na yo. Yango wana nayebi te problème liboso leka nango il se pourrait que ozala na bana ozocontrôle bango te il se pourrait que ozala na bana bakoti na kindumba il se pourrait que ozala na bana bakoti na drogue jenaka mpona bana lelaka epa nzambe moto apesa biso bana. Tala na periode ya bafeti oyo tozomona bapapa mingi olie bamema bana na nzela ya losambo olie bamema bana na kotalisa bango nzambe me bazomema bana na kolangwa bana bakomi koexperimente papa azongaka na ndako kwiti mama azongaka na ndako kwiti mama achangeaka mibali mikolo nyonso bana wana bakozala traumatize bana wana bakokola na mabe soki aza mwana mwasi akozala mpe fidèle te akokwala na mibali te soki aza mwana mwasi akolinga mibali te soki aza mwana mobali akolingaka basi te likolo ya bacomportement na biso. Tolobi ke Job alelaki agenaki mpona bana na ye mais nzambe ayaki korestitue Job aperdaki mwasi aperdaki bana mpe nzambe akopesa bana malamu. Donc na losambo na biso to na exhortation na biso mama papa attitude na yo nyonso ozosala bana no bazomona lobi ekopose prédigiste na vie na bango ke batela bana
kozala hypocrite te mais solo laka na bana ezali première partie